On sait pas Diana na Gabi Tumba Gabriel problème ezanini oh lelo Diana za kuta invité mais Gabi atikali na makala moto atikali na charge tant azala ki envie ezaki te ke babane ko kalate ezaki ke ya Gabi amonaki ndeko na na problème verrier ayaki ça la ka émission alobaki mais ndeko a répondre à kate moni azina zo ninga vraiment kokota so ma détail wana te ngane to loba mutu soko akufi to tika pema na kimia oleka ko bimisaka ba makamususu ezala solo ezala lokuta esa pe kitoko te Diana alimbisa ki vraiment Gabi na motema fongola bina mutampa alimbisa na koko selande ko nga mwasi te o akufi makambo te alimbisa koni batu ba créer ma makambo yo fona za clair eza peut-être lingala eta ba comédien mais pas tout eza na quelques comédiens baza balo ba ndoki ba très donc c'est-à-dire surtout mimi eza mama lipopo mon bazo kotaki mama lipopo ngona mama lipopo nani te olo wa bete bato ba la ngande ba yebi ene botay lisu gola lisu ba vérité mama lipopo bazo kotaka batu ba c pour aluka toujours ko bebisa mutu ya Gabriel ko toujours ko kitisa ko toujours ko salir mais tellement le nzamba zana kana ye a obundele ba j'espère ba comprendre ba commentaire te ba bazo apprécier donc batu e belé téléphone ça saturé pour na ko ba Gabriel c'est maîtriser zala yo fanda batu bayebi nana botay décrit biso no mama lipopo ngaza ndene za mukuse aza munene aza pembe mulaite mali popo amta théâtre moi banda kala azana batu bayeli ala ba succès batakte c'est le Gabi so na kasi mama yo bo mamoka ngo so na succès makasi be mabundisete ya katana kala na élection kala oyebite mali popo so ba boy ya Gabi tia ya kena batu boyebite ya Gabi ya kinde na kanda mama lipopo ngo ande ko loba nini donc c'est-à-dire azo sa baloka ya Gabi amona na kité anga profiter anga zo mabena ye po pa beba na Diana yebele anga zo ngo zipa diembela azipama abimisa sko Gabriel ko mutu atra ku fale ko Yesu mikulusu abani ko yesa batu mutu la mino eska ye bomete ka kimi Diana pas le baki abi parmi makambo choquant na vie non on a bemisa bazongi parmi makambo choquant na vie zali senior fifimi la sala ya bokila mobali on a lobi boye eza makambo seleka ndeko akoki koloba ke eza makambo choquant oui akufi pe par rapport ya ba AVC ba raisonnement mais na nyonso tout to jije nzambe te parce que nanga na biso tout na soki banani donc nzambe na champion na biso non ki fatu kayembe azo la libosa caméra au singa pardon je sais pas pourquoi parce qu'on a no bato on a fait bocha mikobo tuni au singa pardon nini parce que ngana bi mutema na été so singa pardon par rapport à quoi na za penza mbete pona eba ML TV original 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 de Banza London TV avec des Bruno original. Mbote na balandi nyoso obolinga chaîne na bino DML TV original. Moi musala bino exercice fa message osala bino musala kitoko yo wapi kaka ndenge rendez-vous yanga na bino eratarate. Merci na ba abonner nyoso bazo continuer ko s'abonner na chaîne na bino DML TV original. Yanga exercice faut kaka ndena message osala bino musala kitoko wapi et puis na message ozalanga moko t'es vraiment na plateau langai na mbebino invité spécial ngana bengi spécial parce que yende azana makambo mikolo yende pene photo solo bakati éclaircir opinion par rapport à dossier koti moi mingi babi mo oui ba jijaka été pour déjà koufi mettez baba vérité pour être à 100% vérité exercice faut toujours au top moi c'est bout assez tout même moral ngana yo fond la caméra bandika mo baba mona Nene Boutaï na mbina mkwalelo. Bonsoir Nene. Bonsoir papa. Excusez-moi de vous voir. Et qui wapi voix? Trop d'émissions, tournage. Tournage d'émission et mimi voix. Non, tournage. Naza déjà la kosoko somoni fait que non lo bapé et on est salanga boy. Mais ça va. Santé, boulot. Non, santé ça bien, nzamba batela mageto za matanga. Surtout to yebi mais santé ça bien. On a profité, on a présenté mes condoléances. Na yo moko. Et tant que ouais. Et tant que yo artiste comédienne, autour père de peine de connaître la comédienne. Et puis on a profité pe na présenté mes condoléances dans la famille biologique. Il y a Diana Makila. Et toi il ba moi moké, Yuna Diana
relation ni bozaki na yona Diana na botai. Merci na balandi nyonso o ya chaîne biso Demel TV original. En tout cas, vous continuez toujours à s'abonner à Demel TV original parce que vous avez un makambo, vous avez la vérité, car au moins les lots. Mutu soka kufe comme Razaki camarade nanga to tambola ka to zalaka ba pire to salaka boye bona nyo sopo moipe moi loba e ko salate omoni mais vérité za bientôt ko sa conscience te ngana ande ko so diana makila moni pe manakimia to zala ba camarade te faut que ba vérité za bien mais dis-moi to bande ko solo la bien na canal na Nana Pita zana poto na pesa ba mbote azaki moko abando jouer pas présent dans la di sobe et on a présent parce qu'on a outa pas la di sobe présent dans le lever du rure est-ce que zana pio ba mbote mon président donc tant Diana Makila zo ya pas nana tellement ba ki ba pig ba master so aye ko zele mso bana rendez-vous na bango répéter sili quand les ça répéter c'est so tobi ma ba bimi mo li solo quand les ana tout mso ma réseau on a raison c'est au réseau ya Vodacom tani mo to sik li so mo be ka zo mona ya likolo kaka tout cela bien et après ça en 2019 on s'est trompé na rose stand na fikil ndeza la rana okota ba 17h pas na kota na mona fana ba kamane ba omela abima moyesa ninga bitena na stand na amoni bacha bien na no ba kutunga bien o eza yotonito ça bien bona kezo masanga pa kamana na ambiance kata mape dana ki mto ba loenge ba ambiance quoi à côté ka azuma masanga bimi bon ko sola moka ka bien vraiment donner ko sola ngana ya ko zala ya ka bien ko fêter fête anniversaire na ye ezaki na bureau ya Belleville la patrona est-ce que ça na États-Unis pio bambote ayaki ya wana tanga ye wana to kute na nzela mama biso tout est retard so to bi moi ezate to zo seka to koti wana donc il est solo kaka ya bien mais ba pire vraiment té donc c'est ça oui donc yona e bondo solo abi mais ba pire té mais est-ce que na ba film ndé bo jouer ka déjà payé aux chance à jouer ensemble non on a coûté une occasion wana té voilà que tu as l'occasion de te l'on a ses plats on a bouteille aux ta vérité au consaraté parce que pour n'en ezara nini azi so na bilka mo boye na lobby na o mona na kosi conscience na ngana olala kimete conscience même na sanga yi conscience même na sanga ko kana mo bala obeto et bisanga o kosa pourquoi donc dérangement na nga siko na supporter ngoti ke o kosi ka mo boza pas l'aise nga ko kati faut le baka vérité. Voilà, tout ta maman a vu des sujets, problème au béni Fandisi, Ningisi Momokili, on sait pas, Diana, Naya Gabi Tumba Gabriel, problème Ezanini, oh le Diana a pu t'inviter, mais Gabi a tiré na makala montre, a tiré na charge. Il est temps que, non, pas de présentation, il faut la présenter sous deux fois, Nana Botaï Azali, mère, donc mère jeune, il y a Gabriel. Voilà. Tebi ya guerre et banaki ndengeni lelo et comment avant non tangu Diana zaki en vie bando kanate na Gabi c'était quoi juste le premier c'est que ba kanate tangu zalaki en vie bon excusez moi découvement non faut que c'est voir tangu zalaki en vie ezaki te ke bande ko kanate ezaki ke ya Gabi amonaki ndeko na na problème verrier ayaki ça la ka mission alobaki mendeko a répondre à kate moni azina nazo ninga vraiment kokota so ma détail wana tenga ne toloba mutu soka akufi to tika pema na kimia oleka ko bimisa ba makamususu ezala solo ezala lokuta et ça peut kitoko te repère peu famille na été tu vois et on moni moi mi personne non ninga vraiment kokota te et ça kitoko te donc bazala kana ba problème mais biso tuna bino to mona kana ba diaspora ba monaka et les kaka ya Gabi Sengara bolimbisi na plateau ya Belleville la patronne na fin de l'année 2020 on s'est trompé ba solo la ba auto ça s'appelle ba film mon ba olexa pe mikolo ba mona donc ba bongi ça déjà na banda kuna biso même ba famille sont normal to ça appelle ba problème ba famille sont propre ngana le qui soit ngana ya to OK ne pe kezongi et bon on a ba vie to kutani to sangani ya on les a problème et ça les camboyé les qui si donc na ndenga mabete. Est-ce que Diana alimbisa qui vraiment a Gabi na motema fongola bina mutampa alimbisa na koko sela ndiko nga moi cité o ya kufi makambo te alimbisa. Voilà, rien à commenter, rien à dire. TVZ Radio T. Vous avez vu, c'est ça cause la chrétienne, c'est ça cause la Moussambeli.
Gabriel n'est pas tel que vous la voyez à la télé. Ngai o na yebiye kotala libanda ya TV. Parce que après pour les arena Gabi partout aux arena après non après des bazar qui n'a pas guerre ba comme qui musika est-ce que on retrouver bango soit à nouveau base à l'ensemble ba sur la très bien Monica attend ya ba senga bolimbisi wana entre même saison est dans les banques n'est-ce que Belleville la patrona maman mo sangisi après ba bolimbisa créer qui filme moko bomoni lelo ba olexango wana donc oh Gabriel Azaki leki ya Omar on mené Diana vidéo na libala na ye tu vois donc Belleville ça il peut pas la sabatuke et sa famille là que ça qui te bazonga qui bien bon terme tout le monde a filmé les cas donc ma maison est normale et puis Diana Makilaza ba star il y a internet ça on a l'obité parce qu'il y a des stars et des stars internet ça bi surtout na bino to yebi ba bima ya a ya monsieur Google baza na ba o ba bande ba sera ba cassette ba CDP baza on se comprendre Diana Makilana Gabriel kozana ba vient nzonzi bazana bekara mingi te ba 6 mois à 4 donc 6 mois déjà et a déjà ba pembeni donc il y a Gaba banda liboso lui a banda liboso après 6 mois ba 6 mois kana 4 de car ma capacité donc ba famille a ba jeter ba vente puis star pas pambate to respecter na mutu akufi na kombo na ba capacité na mutu a mériter yango ata mutu amona raté kota ke mais te on retire mon enfant qui boy na mutu boy donc c'est ça. Bon, par rapport à tout ça, il y a Gabi et qui n'a mort. Dans tous les cas, il y a Gabi qui parmi Batal Bosso, un format qui bateau, dans le monde entier dans la musique, il y a Roby Savon qui est Diana dans l'hôpital, c'est par rapport à la traitement qui est dans l'hôpital, des bateaux, monsieur Sou, qui est Diana, Aza malade. Allez, par après, si côté au Kabat Babio, il y a Gabi, Ndem Taluki Liwanae, tant au Kaki Lokwana. Yo étant qu'un déconné, yo étant qu'artiste et comédienne, ta réaction, tant aucune information. Alors, moi, je vais créer Mama Kamoyo, il faut que clair. Et ça peut être les comédien, mais pas tout. Et ça, il y a quelques comédiens qui sont très très bien, c'est-à-dire, surtout Mimi et Maman Lipopo. Maman Lipopo, on a Maman Lipopo. Tu es au bateau, on a un baby. Très bien. Tu es baby que nene bota ilisi gola li solo bana Maman Lipopo yeyo donc ta bomé batu na ba c'est pour na diaboliser mais nzamba Timothée Pelé za grâce à Maman Lipopo Maman Lipopo mtasa maman mais nzamba bolingo nga plaisir na on m'a sala misalo na biso na ba comédien donc tozana lycée à makolo ba diaspora donc c'est à dire il faut to sa bango parce que bango ne ba fan na ba tiki batana bango batala biso on se comprend na lo bango lo ko mettre fois donc ce qui le bango babi tirita tcha bota la biso na ba comédien te donc c'est que fait cop mais ça Google la kangi machine kangi mama mosili et do ba yebi cop vidéo ba yebi mamboyo batala rango ba mamde kenara na ko sauter papa langa donc ba yebi non Maman Lipopo au juste tu so ndetinga na yebi personnellement na yebi il y a aussi quelques gens pour la biso ba yebi te ba yebi fa na yo fuka na te yo yeba note MC Zabuloka okutana nga bochenga mikona lo besili mais bato ba nanga baby ke nene bote ilisi gola liso ba vérité Maman Lipopo zo kotaka bato ba c'est pour aluka toujours ko baby sa mutu ya Gabriel ko toujours ko kitisa ko toujours ko salir mais tellement lo nzamba zana kana ye a obundela ba j'espère ba comprendre ba commentaire te ba zo apprécier donc bato e belé téléphone ça saturé pour na ko ba Gabriel c'est maîtriser za la calme zala yo fanda batu bayebi nana botayi décrit biso no Maman Lipopo ngazande na zamu kuise aza munene za pembe mulaite Maman Lipopo amta théâtre moi banda kala azana batu bayebi ala ba succès batakte c'est le roi Gabi so na kasi maman yo bomba mboka ngo so na succès makasi be mabundisete ya katana kala na élection kala maman ba rampezate ba mbezate kombo kaka tanga yake l'équipe batu bayebi ka yebana sala mais comme ya tengo mona bundisa ite so comme ça moche kate yo mete babo ya lelo ba bundisa Gabi te po ba pe mo ba kombo la bango eza en attend jalouser Gabi te en attend bundete pas so bundana mamna yi so Maman Lipopo ko te mama mbozo simbate atikali wana rapport par rapport à kombo ça leka na a télé misika wana yo mona so bundisa Gabriel mais simbi na ngopete nene botayi ozaki na mort du jour ndekono Diana Kufaki to moni ya Gabaye boye bon otake na e ba misu babi famille bengani base ya Diane bengani c'était quoi juste ezaki wana présent non eza bongo te on a expliqué batu eza mamte ke base bengani batu ba toki pardon batu basaka ba mona ki bien balandela ke ezai bongo te na zongi yango eloko na oto biso ya Maman Lipopo place ba bomaka mutu ezanga mutu moko te baza robikisa ye on comprendre ba bandaki ba tricage on depuis na morgue na morgue ya wa pièce Joseph 59
ya Saint-Joseph parce que Gabi a na 50 na suka yo la Saint-Joseph Ozaki na pas Badiana banana makala ba 9h wana na zalaki ona na Patrick Ngambes ko na pe bambote na zana Isma Masranga ponga makamada mibali to bimina bango na to na bango e moko be ko timbisa ngana mais olala ndeni kuna bazo boma mutu na yo bazo ba yete kama mama lipopa so alika beti mutu na mno wapiye parmi kande basaki ona mutu pe kande zala côté bomo mutu ba osungwa za ozanga te tangu to na 50 ti to fandi to ozela mambo se bacha ko ba benga ki ya Gabi na chombo ya kubenga na ngai moko ne na sabona e bakiti ya Gabi pas informé te informé par rapport ya Diana Koufi tout ça eba ki Diana Koufi informé comment ça zana asbel sunya zana groupe le problème zanine biso na bino to yepo Diana Koufi to lela otolo ba awa tango Diana akota ki hôpital mutaleta ki batu ko expliquer batu mo ba mbongo pesa mama mbo salama ki chocho parce que ndona so maso ki mbongo nga kufa te po mbongo ebimaki ozo comprendre faut to ba vérité même ba diaspora libana to ba sunga ki ndeko ça la capacité ya mutu azwa makina ngo ça la pe o mutu akokisa makina ngo ya koleka yebele ozo mona donc ezake neto sala boy mutu akoko supporter sango musuté omoni na personne exemple mo batana mambo te so mutu mo azobelo kene ko tali mo to so akufe salo bien te papa bato bafana ba akufi to pesa ka mamne monte ozo comprendre ya Gabi eloko sala ki ezaki bongo Diana Koufi donc satana ki na ngote vika ebi ndeko pe ba pesa ki déjà chambre ndeko bimaki ozo comprendre donc et ça qui est bien té et ça qui est vraiment bien té on va venir côté ya Gabi ba bengana ke pe ya Gabi komi ba tumso ba Gabi sur tension nga koya et tout non kasi nazo ya wana ti nazo ya wana to zana to koma na bato ba comprendreité donc ya Gabi abika ke après morgue place ba ko tsa matanga akozala ozo comprendre ngapela ebika ke awya pa mona benga ke bilanga te esalinga bien te na benga mona so Sandra mona so suka fana na Gabi na tse sana posa Gabi ndeni o mona ndeni okota na butu habité ya Gabi a bien te nengo le sali bien te mon dirait après ba morgende ozawana parmi kana ne mama lipopa wane ko bomaka batu na komba Gabriel moko kazaki wana to comme na 50 na suka abengi o ebite a mama lipopa solo ba boy ya Gabi tia ya kena batu boy ebite ya Gabi ya kinde na kanda abi onga na fana zo se sentir bien te na oki bien te papa ndeko liwe ndeko nanga bino bo fana bo sa ba campagne comme on hakenga na kiminga okima papa ya kwa ezali kambesele kanga na ndeko to bongisa ki to koma ki bia boni bozo ba makambu kutu ya minene ezole kaleka bo sala ndeko pe bo lele bele pezana bo latanga ona ndeni yango mona kaki tanga kiti si la bekampo ma sene sko zana peso ba mbote ya de moi-même tanga moni ozo comprendre tanga moni sikoyo ya Gabi na sali nini akangi ya Gabi pas comprendre que azana kanda yo omote ke sila simbaki après sila sikoyo abaluki akotisi to no ya sota parce que ya Gabi esa ni no baki ko yate ebi ya mutu ayene tension oyo ozo comprendre ndo monaki ba pusana ki baleke tout baleke bapusani batane mabedi ba princesse ilu bayeke on bate bebe bakene maisha koko ya Gabi kota ndo mwana mpe na selo wana silika wana tozo ezate ke famille ya Diana babengane botu ko la famille batu makambo kongola mtema be ko sala bato ba otala ba ya Gabi zonga ki suite à conseil aussi la pesa ki zonga te moza mo eza la sila eza ba mote ke click mo sa makaba sa Gabi kota bato ba comprendre mambele ki wana te kota ça dit kota ba moni mambo yaki wana sila pas comprendre que eloko mo elinge salama parce que Gabi ba benga ke ko benga mami ngana za na yeba ke lokote ponga na biki ya te on zela to comme place to kene pas ça nini aya tcha ki on appelle la ki surprise mo même na ndo tune oloba ko ya te o ya kuna o sala nini tango so to koti na carte ba no yanda ndo expliquer ngate ba bengi nga balobi na nga l'autre là solo ba boy lipopa solo ba benga ba ba timbisa nga na ba timbisa nga na morgue mais ndeka leta lo ba so za na preuve te mo tu na mutu likambo ezate tango ya ba betinga na sangisinga bia saka ba timbisa nga pata Saint-Joseph ana raison mama lipopa ba ndeko lo ba solo ozo comprendre maman lipopa a ndeko lo ba nini donc c'est-à-dire azo sa ba loka ya ba mona na kite anga profiter anga zo mabena ye po pa beba la na dia na yebele anga zo sko zipa diembela azipama abimisa sko Gabriel kwa mutu atra ku fale kwa Yesu mikulusu abani ko yesa batu mutu la mino eska ye bo mete ka kimi bablo mo bongo comprendre po yesa batu ke apa baswana ki yango mona kufi alla musa batu côté batu tu bazaki to côté kuma bazaki te dans le sens bongo mais nzamba bolingo bat ba comprendre que eza bongo te o ba danyo so to lo bato mo juger ce ko nzambe to mo juger batu nzambe parce que
liwa Diana et simba même pas Gabriel te ba koti sunde na so Fifi Miel pour na Fifi Miel tout ça non na ki bombanda bato babongisa raté yo baby c'est la nganga pe no baby c'est lo parce que toi la mobile on doit comprendre donc ça m'embosser les cas ba beba na ka Fifi Miel wa les ka vie ya maman vie à na Turquie est-ce que ça na pe bambote et c'est les cas mais Diana pas le bac qui parmi marambo choquant na vie non on a bemisa bazombi parmi marambo choquant na vie zali senior Fifi Miel la sala ya boki la mobile on a lobby boye eza makambo eseleka ndeko akoki koloba ke eza makambo chokaye oui akufi pe par rapport ya ba AVC ba raisonnement mais na nyonso tout to juge nzambe te parce que na biso tout na soki banani donc nzambe na champion na biso neto bakon ndoki abomi mutu so nzamba lobi non oui tout le monde ba présent na biso ba vie de loin ya Charline non abela yo yebi kenda ezonga e matekita o poison mais le roi nzamba lobi akozala ye wana zato zana e yandi mose wana azobela na ba vérité mage akina bien te to ko sa conscience te mais le roi nzambe mage santé déranger le roi nzamba ba okene pas ite yo na zawanat to tika ko condamner nzambe komi mabe to de comme ko to mozo sko nzambe na place ngwende na ete to mo che mupandi to mo ba pona likambu kinga tandis que biso tout pema na biso si même pas nzambe donc nzambe ça ba dia na okufa te papa mais Diana et suite à disparition apparemment le roi suite à ba choc c'est plutôt tali les lots Fifi Miel abote babola mbali na ye to kepe boya Gabi ezema maramba gaita mwana Gabi chaisho mabeli kola mwana yango na zepsa yo neti kutu mimi ya mambo ya Gabi wana nanga mato kota makasi te po a déjà moué ya kei to respecter soki makambo wana po dena pa mtapelaka so mona ke za lokuta ngai pa yo sala Gabi ba droit de réponse o mali ka ba komedo ba kota cc peka ba noti na Gabi eza solo ya Gabi lo ba melelo yo ba mo sa mamora bango ba santo ne ba lo ba ke lo rote mais tandis que ba encourager pe ya Gabi ba lo ba pe ya Gabi lo bi malamu lo ba na eboyi abeta pe ya Gabi senke moi na yo ba lo ba ku ba na ba preuve ba lo ba boye mais ya Gabi alors baka sila mais na c'est pas la peine Diana pour ça la sagesse aboka na ko yo sa ba réponse ba droit de réponse peut-être ça là ba droit de réponse l'état luka preuve ba commander le roi ba da ko tindika ba makamona na motema be excusez na kidi ba pe ba sa Gabi zo preuve yango wana lekisa oka pe Gabi commander na kanda ki pe capable de sa preuve mais et ça là ga bien na festan de kolanga ndenge pas répondre à tes atabima yumate a garder silence na le pe na suka ngo ba ki ko bongisa na bango donc eza eloko n'a rien à voir que po ya Gabi aleka ya Gabi aleka ka lobane ba wela mobali te ba wela mbongo te to mo ba me kende zo ngam te so kam tu pang ba mutu quand même ba bongisa o mutu soka ya lobi alingite na mwana nde ngwe mema mutu non ya Gabi pa ko bo moto atiki na e moni Gaita pa zangi mwa muketa rotika ya Gabi ta mso atalike ba vie ba bana Diana mula ba sala sina mwana e lo ba tozo ngema mbona te Geta za mwana mukebola nda théâtre te a Geta mwana muke bon en plus za mwana muke kota la côté Geta linga basi Gabriel Pazana ye sentinelle na été faut le ba vérité même si pas bato baza ko le capé Diana mais pas si mingi ya Gabriel bato ba comprendre ko ebi passe ya mwana que c'est-à-dire master oyo zala na ye o amema mwana wana lelo yo ka ba biminde peut-être lo ke salaka ya Gabi passe mais za na ngote pona ba belo bio mokili lelo ko biko lamusa e mema ngona ndengo elingi te babongisa ki pena ndeko biso tout au monaki donc ya makambuté mais babi y a-t-il des garçons baza au centre makambo mo peut même là ya Gabi ba masolo des garçons oui des garçons baloba pembe na mwini des garçons baloba na bango mais pas des garçons FC zana ba combien de tika to battre là te peka des garçons ba ye po après basi musupe ba ya pe koloba ba notindika ba moto pe na se bazala na bango voilà boye ki nana botai ye bina lubaka ye azanga ole me maloba zanga ngote ma se buita ba se biso ele matota ndenge bande ko tomba zaki nouvelle mbaki kolela na résidence ya Badiana ba se biso ele mal après tozonga juste après Yesu atana siki ayaga kaka atana siki ayaga kaka atana kaka ayaga kaka mama Diana oyeba kina wako
Merci beaucoup na régime, na sebuita musala kitoko wapi pone les mains utiko balancer. Tozongela nene. Nene no ki fatuka yembe azoli la libosa caméra osenga pardon. Osenga pardon. Je sais pas pourquoi. Osenga pardon. Parce qu'on a noyé bateau on a fait bocha miko botuni osenga pardon nini. Parce que ngana bi mutema na été so osenga pardon par rapport à quoi na za penza mbete pona eba. Donc c'est ça. Pardon, tout à l'heure, nous là. C'était plus remarquable pour caméra de la face. Alors, Diana Limbi Sangay. Ah, donc on a peut-être après l'émission, ce qu'on va répondre à tout. Bon, poser question, expliquer bien pourquoi le baki pardon. On a eu bandé. Non, il bandé. Pour na kata mute manete, na bi bitsa sengel pardon, te na bi mamba lobité. On a na réponse au PSAT. Donc, il y a pas de problème dans la tête. Apparemment, il peut na fatwa courir les karatés. Courir les karatés? Non, même pas. Courir les karatés par rapport à quoi? Toré les locaux des raques. La marnaliste by fondation. Ça apparemment c'est pas Temson à Kitty et tout. Regardez le quoi. T'es na garda t'es appelé la gravité oh. Et ça la gravité pas tant à Temson à Kitty na tellement malangate. Donc t'es na tellement oh. Na tellement pas. Bon qui t'es dans moto. Comme ta tellement. Non. Ah mambo c'est les kamamba kala wana kutu. Et ma kambote donc c'est ça. Mambo c'est les cas. Voilà, merci beaucoup. Nena zanga rolia nya rolobeza raté na rolobate pas on répondre comme la zanga rolia bon mon na bino mo azo poser ma question so on na répondre comme na zanga rolia c'est na lobate alors toujours sola mama yo ndi to sola mkwale l'autre bon dossier monsieur c'est Karine Yamado na Gabriel Tumba le commissaire so ba kende ko fundana ba samba mama Karine Yamado akotisa makambo on a net on a 5 émissions sur na répondre qui par rapport à conseil et sa famille toza bateau leki ako sala pe ako leki ako bunga pe ko lobela yana e mabe yaya pe asali pe kanda pe leki abosani lobe pe leki mabe donc sa famille Karine azaleki à Gabriel za yaya ya Karine on a ça le bateau bat botel ba za yaya wa zaleki donc ils ont marqué pe maman bango ata yaki eta que maman so za maman wa yebi nzambe za maman wa solo on le baka yaya mbala smatale ka manke ko saboter l'équipe ba wa za yaya fait cop donc on est là ko salati net kota Karine to le parce que moi tout c'est là qui même la émission na lobby côté on a connu to sto bendi Karine c'est ce qu'ils a qui kokota ba détail comme mabe parce que la famille to sola qui en coulisses nga mon mam to soli donc il to bendi ka ba koni partout to sto lex donc to le capable joindre bongi sango déjà to bongi c'est vraiment to bongi c'est ko na bi internet et zelat kope koti ba kope kote bele bo kipete bana kopa pasteur apporte mi emula kara bana kopa fifi si ba beta ki e kara boyeka bo ba ko ka Gabriel Shaolé aigle boyo na donc côté Karine Madobola la mapongi mambo c'est stylé oyi et donc on le bezat voilà maman déjà le mambo c'est stylé qui déjà mambo le bezat bo tiena c'est bonne moto kala to bo même moto lobby ko mambo c'est stylé na on lobby mambo stylé na tongo mambo stylé qui. Voilà. Merci beaucoup. Invité dans la spéciale les arabes qui n'est pas bouteille. Car on a mis ça en rôle bazang Sarah. Il y a ça en rôle même le bazang raté. Alors bah qui toko wa pipe explique opinion claire à la claire nabino. Mais par rapport à la guerre ou à la nyonso, tout le bani, tout ça bah kuna mouai. Est-ce que vous continuez sur ça pour que kuna mouai ou et si les pendap nous arana mama tumba nous arana bande comme sous. C'est comme si maman maintenant évident non. Bon.
makambu ou pas so na lobi que évidé pour na kata mitema ya batute fona ba vérité oya moto ezaka ke eza to kuninde ona biso kimia so pe moto amoni ka koluka na kimia tenga na zananga moto amoni ke excuse akoluka na kimia pour na Gabriel tenga na za yo mpanza Gabriel o meka yo tumbi na baki bi atato lia kandenge ni na sani ve maso yo tiki bilo ngala lemuli so bungeli Gabriel no yela teno yela o loba azala na faute parce que na zana te pata sali mabenga na loba ke te non même bato botala nga ba yenga ba condamner nga mais quand même ko tala mamso zo bima po ba mona mika Gabriel moni biso bato to loba ebele to ganga ka mabela so ba na liboso ko ka bato ba cesse o ka bata cesse ba tirer asali mama melo ko mele me beti mutu ana to lo kwa ballon tom to zongi sa ya yesko bimi asali mabe alobi mabe o so comprendre donc mais ok te maman ezana na cc betamaki mutu pa ka mutu supporter ta abimisi ozomona donc atata kuninde ko soki meza ezana ngonga na sa boulot nanga comme il faut na zalaka yo bien na sala boulot nanga sonne ke mutu sali ke après matanga pendant mutu msoko ba peut-être ba kundana no après tozana bisoga tozana biso bino be bat internet bo c'est la cop so mutu amoni ko ba c'est no cop biso nyonso na yo biso te amsa la biso ngate donc na bino donc pour mes ala ngote mais moto ezaka ke toza bien to tu luka na maman bezanga tina papa mba to tu ina na polo dia na ke ye bele ba ole lana na olo bango na dia na pe ba solité mais Gabi o moni Gabriel banga ba tchali boso na dia na ba solo la ki que soit ma belle ba tchali una se ba tourner au moins un avantage mais même si on le bele na dia na botika ko solate c'est ça les mal ozomona donc comme la moto ma bazu ma belle na ya munene azipe azu maman ku deux ata sans na mutu ba bongisa angal atbakelo kwa yesu ekulusu ngape soko na zana ngate mtabaka ene ekulusu moni ndo kibelela wana mama mtalobi mama mtalobi na oka pepa sa mwana nga mama qui passe 9 mois na na besoin na bango na miki mineje famille na biso ya batute na bi ya batu o baba ya boyisa na boy na ngato sa débatté ya biso ya famille na biso rien na famille na biso Céline John ya famille na biso donc tozaka fier so le Gabriel c'est le maman bien pour le ba relation so côté na vie na grâce na faut la vérité ça aime sous ba relation pe nga côté doit mystique et puis les lopes na comprendre nga magana répondre faut ka to bela bando ki peut to tikela on tenter mais à aigle na momo so simbiete aux makambote on so comprendre faut ya kaka wana faut ya kaka Gabriel miniature on passe à l'icolo on passe à l'icolo ya moni bitumbe so ele makasi parce que manga o babambala nzete za o ezotela mais soko zo bamana ndenga bien pour ça la paix bien nzambe pas répondre bien mais so zo na ndenge ya mabe pour kitsa yo sa soni nzambe pas bundele ka pour nzambe pas zali et donc c'est ça voilà maloba ya maman et bi pasi ya mwana et mtalabi bon mwana et donc il y a pas trop de commentaires à faire là-dessus et boteni biso rigueur peut-être tant qu'il y a les lois qui toko oyo wapi oyo na bébé nana bouteille batu musu bandeli ba o nana azamwa moi musala Gabriel batu ba bakte ba biso ba benga kuna ba mbwa bon changer tam so ba benga mbwa ya Gabi kanga mbwa na yo ba capacité ba kombo nyonso ba pesa nga na d'accord mais yo ce que expliquer bon que yo za ni mère na ye batu ba ça to yeno na anglais on a mbwa mukala za kopte mona sankara lelo comment rouler na baka poza ki mukala wera lobela wera alobe tam to ba nika maloba mais moi c'est bien na state ya kopte na bana et ça les pele lo aza MC Yoruto za soki nani otambola pe na carte mais sanga otambola na carte ya boulot non so ya boulot biso na kinto mona mamna so grave to leki na angle wana Gabriel a mwana nga propre au marché te nga za mona suka ba mama Gabriel na âge am kolo nga musika mais na nenga réalité na maman na e propre c'est-à-dire na mwana suka ba mama bango comprendre fona beta moi histoire mo même ba papa biso faut la vérité au boti non déjà ba no ba kolina moi cité moi sans frère bono monana o lokata maboto ko kito zusu moi si moi muke pour moni na kilelo comme moi na 28 tata moko ya 60 ans mabe banana ngokala et après va dossier pas maman biso mo et après mbala mukolo e botere biso nga ba faire ça papa ko benga papa na yebi na ngoti nga na benga papa te nga ba boko nga za ba grand sœur nga et puis mda boko nga troza maman ya Gabriel na maman kuta Gabriel moko tsokufa donc nga babondela nga babondela na affection mwana moko azana papa te donc bazuli leki na bango mo roi mwana vous comprenez donc il y a série dans le londe nazala boye so Gabriel abia bala na osama fartir na koma Lydia leki Gabriel bala nga na osama fartir sama nengo bala kamite be ngam na koma jibi mali puta no ali papa na yo na koma 5 pièces et dépend de kana nga ndeno lingela ngo ndeno linga poto tika pesu mingi te comprendre so na tabe to tira même so pe 3
Est-ce que Marambo Nyoso nene bouté aux arana ya Gabi Tumba Tumba ils ont quoi affecté était Marambo Nyoso? Non, à ça moto. Na so que téléphone n'est pas saturé parce que na comprendre ce que ba diaspora ba comprendre. Alobaka maza motema mabete. Alobaka. Na biso na ville ko fana na moto azoloba likambo yebo lobi esili. Mais moto alobi te o azolingelo yebate. Na ça moto na mabe malobate te za mabetika aloba pa bimisa. Ozo comprendre. Plaisir na ba diaspora ototo saka. O ngane ne botei na to sana pesa ba respect. Donc grâce na bango le toza otoza lelo. Donc bien le quoi ba comprendre amoni on a ba pelle ndenge bazo benga ye ko se maîtriser ko calmer na nyonso to ezobima tandeti musu ebimi ya prince Luamba ba ko se prince Luamba makambo ya gabe bisa ki atuna ye âge ya ndeko mususu po alo babu est-ce que ndeti mambo âge créer pe maman comme ko dans la carte terre motema mabe eza moto est-ce que elolo wa âge so tuninga par exemple na pesi yona Marie me bonza pona pesa mame bonza po yebiki amutu na ngakati oh nene bote yona ebonza nani mukolo tengana ebonza to ba prépare par exemple na pesi bongo et c'est bonza famo na ngoma be e bonza fa sala ngo problème kutu ngala lobite ka mukolo na ngaba la lobite ke yasa mukolo ngala bitoza ba prépare batunga sunene bongo ba leki bana ndebo sana monda arte leki zentel fait cop et c'est loro nini a créer problème do yo lika do souci za fallait gabe lo banga ya na ye do ya gabi mama mo ba ro ba comédien nyonso do ye mama mabota ba comédien nyonso bo ma ko kataka ba âge lo ba joueur bo kata ba âge ba mikolo ba se bela mikolo ba se bela na théâtre gaba bandi théâtre muke ba tutu ba yebi akoli na théâtre aboti mo na liboso na 16 ans ozo comprendre donc ça vraiment que la boutique a payé gaba fala bon vraiment boutique bon attendre trop na mtalaka na bisi yote kotanda upa nzamba molongi nzamba ka champion na kana na biboyi so muto amenancer na ndenge bien na ndenge ka zope makapana mincho za so toucher alo ya elamba Yesu simba ipozo makambo so simba na ndenge besoin na makambo bonne chance mais so simba po na ndenge mabe okuta mpena nzambe po nzambe paza na kana yi mais chose zate na minute auto za clair internet ta apôtre mie mula ya pasteur amunene akufi oui be monsieur zokota mais ça na dossier za roi oh tu sais de photo yaka wana po miniature to yaka wana ba j'aime to wana po ba 100 fois ba samba kaibeta ça il m'a appelé. Merci beaucoup Elena Moutaï merci la vie que yo le bara ozanga kolia mais malobate to mo chité vraiment na sous 400 kwa lelo un mona ba fan na batu nyos ba na ko ba diaspora nini okoloba oyo et ils ont sa confiance na bango pa na bino pour ba occuper ba n'importe quoi to po na bino face aux caméras un mot pour la diaspora. Non merci ka pona ba diaspora ne na to ba na début sa bango na ba comédien na biso ba pandisango so bango ma ba wiki ba ta biso soute ba sel mama so habito ta su ne groupe kingani mais c'est Google olela po ndomto lo machine akangi do ba mystique ba to na ngana ba bosa na ba diaspora te po ba ba mo photo respecter bango donc ba so ba tana bango ba fan ba ta biso c'est pas facile ezate po ba zo ba na biso te ba ta pe biso po ba sunga pe biso alors ba mériter ba respect non senga ka boza bato botala biso boye ba mabela malamu koto ekende côté mabe zali bolobi côté malamu eza bolobi mais bo boka pe biso te na côté mabeza bo supporter ka biso po fulo boka pe batu ezati donc tolinga bino ka mingi biso de bino bolinga pe biso mamsi bozo yoka wana ezaka ka muso zo leka na kata motema mabe ya makujos ya jalousie muso zo leka na ndenge ya internet internet fe pesa makam na ndenge na ngona ndenge mese Google muso pe ke na ndenge motema mabe donc bazaka na biso batika biso te donc c'est ça voilà mo peut aussi c'est pas bande ko no ba comédien ni no kolo ba pona bango attitude ni boko za nango grand ba mikolo ngana lo baka pona matanga nana concert on pesa mtu te po mtu mwata amwa mche ozo comprendre na garder souffle ngai na pesa mwana nga Joyce concert na garder souffle nga so na concert on pesa Mariam Bonza concert so nga gafe na garder énergie na pesa concert nga papa malaxe malako aza depuis na Lubumbashi lushi na garder concert pesa petit na nga Esther soit nga gafe na pesa conseil so conseil na pesa tété misenga on comprend la famille on entend la famille na soki na moi ba se mabele kenga na la maté donc toi tu na conseil au pied muta moi mukate be mamba osala ya motu ezaka ke to garder ba silence to pesa ndeko na vraiment bonheur conseil ezaka na pesa pona matanga pona mamsu te po etigali na opium tu conseil te donc c'est à dire to le lando so na kimia to garder ba silence to pesa vraiment valeur na bonheur wana on se comprend donc que ça la vraiment bien. Bien, merci beaucoup, salutations à Bavré Nayo, Bato Balingaka, Balandarayo. Merci non Nayo.
parce que au Bengsenga le on a plateau na yo sympa Zako koma awa merci na yo moko merci na cameraman na biso Mananse Buita balobi Demel TV original na pe soki madame soki monsieur na Bruno London OK de Bruno London na pe so bambote na yo balobi force tranquille yo na fanda zana ngwene na yo quand ndenge zala vraiment na pesi Royal Matuta balobi charge à Londres bambote na yango na Royal Matuta na pesa bambote na ngana Marina Bolo charge à Paris depuis Paris bambote na Hidalgo watalo yana Irene watalo bana poto ya 3h45 ba ya poto tongo baloba te bafanda kimia ba osa misala na bango bambote na fanatique tout obolinga ya Gabi obolinga ka mo bange ba mi bange nyonso ya Gabriel Chaon la boya de fête aigle babila micho za aigle donc liko na ngofo simba ye ozwa makambo ka ndenge ezalaka bambote na bino nyonso na lela bino ya trop ba pe bolinga nga ba perdre na bino ba conseil na bino esala nga bien ponga na okana nga conseil eloko le kitike ezati to na tika na sala donc esala moi bien donc c'est ça. Merci beaucoup de la beauté. Un grand merci Nabino Batutu Bolinga Razer s'il faut. Ouais mais ça nous recèle bien Moussa Kitoko. Oh wapi, vous avez toujours bien information dans temps réel, dans moment opportun. Azer s'il faut, Azer toujours wana. Quant à moi je vous dis au revoir, à la prochaine. Merci. Demel TV original. 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 Dembanza London TV original. Dembanza London TV avec des Bruno original.